Kuna kufinga yo biente yakao. Lana. Pauvre, malheureux. Kuezo kata na kisasa pona solo nzoto na yo. Oye bien on expliquer yo. China ate. Eba nini yo ya kofana na domase. No, et puis na porte ya lupango na ngai. Ashima ela nzoto. Osibi na nzoto koma. Na Kinshasa, le Mundweri a koufité. Alors, basit nyon souza ko propager ko lukana ebite biso ba artiste bulingaka biso te tondengeni. Muke oya koufi, muke oya koufi. Certes Mundweri azobela, eza nzoto mutu et belaka ça peut souffrir ya malade, mais kolobaki akoufi nde akoufité. Mundweri n'est pas mort. Mundweri n'est pas mort. Tozo bandera souke Mundweri n'est pas mort. Au contraire, par rapport à l'hôpital, il y a une nette amélioration. Donc, bon, arrêtez n'importe quoi sur la santé. Il y a grand frère Nabiso, il y a Yaya Nabiso, il y a Aîné Nabiso, Mundweri. Donc, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Azana hôpital, certes, mais à Koufité. Donc, juste pour vous démentir tout de suite, parce que dans mon réseaux sociaux, pour vous confirmer que Yaya Akoufi a koufité. Mundweri n'est pas mort, Aza vivant. Donc, arrêtez cette histoire que Mundweri est mort. Akoufité, Aza vivant. Merci beaucoup. Nzamba Sala, Yaya Nabiso, grâce à se sentir bien, à zonga bien, et puis à s'exabiso l'issoussou. Et moi, ça me fait du bien à côté de la Mundweri, et surtout quand il joue, à jouer, les patrons, tout ça, et en tout cas, ça la biso bien, parce que biso, va me sous tout ça, le peu moussalo yo. Tout le monde qui va Mundweri, ça qui avant biso. En tout cas, la famille de Yaya Nabiso Mundweri, tout ça, vraiment que tout se passe bien pour que Yaya Nabiso Mundweri a se sentir bien, pas zonga Nabiso sur scène. Nzambe aïba bon on a rebatté la grand frère Nabiso Mundweri. Donc on confirme encore que Mundweri a koufité. Au contraire, il y a une nette amélioration. Ndenga kote la gina sikoyo, baïb singa kota komi kolia mwa muke. Donc ça va s'améliorer et puis agozala agozonge la biso sur scène kalamingete. Nzambe Nabiso abatela ya Nabiso Mundweri. Merci beaucoup. Et pour ni bino bosala ko. Hein? De position bato éviter. Ndenge bato batelemi oyebite mbala moto esise to so. Au niveau. Le bando to sende ni. Na bien. Maman ngala mapea. Ngai na se donner la peine. Na yana na bino na so na bino. Pour na intérêt na bino. Hein? N'importe quoi. Yo. Na bika suka buluka mbongo eloko bino buluka kaya ngana tonda na ngona nzo. Hein? Donc ceux qui sont les bien pour regretter. Ils ont pas pour na bino. Pour ngana ko sala pour na yo ni ngotele wana. Ils ont mutu wangu sala longo. Na lobi pela baso bazo yenga papa moni bango te. C'est pela baloki yo. C'est pela na présence na nga, c'est pela na pesi moi tant muke ya lisolo nga na yo. Na nini? Lelo ni. Bola muza yo. Litomba nde ya yo. To bangyo na nina. Lelo ni ya maloba. Lelo te. Benga nanu, to benga nanu. Abia, excuse. Mais to umilika, mais to vana to tima to bangaye. To umili mudenga ye biseke to umili. C'est boye baki o bozo so na ye. Papa boni. C'est boye bako so so na ye. Tokolo ba boyeti. Ah. Okay, na valeur ngwa. Valeur na okena ngwa. Okay, na ngwa. E obongisa yo. Eni. Hein? Bona no bongite nga na ko bongiso lisusu. Hein? Na lobi papa, olingi ni loji. Dena boinde ko sona na lingi to sa dialogue. To sona sa tini yo ibi so to sona na sa tini. Oyebi ngate. Na lingi so yeba mbongo na nga. Ko yeba ngate me yeba so mbongo, yeba tambongo na ngai. Hein? Yeba tambongo na ngai. S'il te plaît papa, expliquez biso siko juste ça nini. Oyebi biso te to yebi ote maman banti ba grimace mo za ni. Olingi nini eza nini? Ozo benga o grimace. Donc ngam na ndimi na tambongo na nga jeu, fona mwana mwasi o benga o grimace. Yo tikyo ambongo boni. Papa soignez quand soignez. Soko tuna ta batu, soki na nani ba ko expliquer pe osalo mawa. C'est pelati. Hein? Linga to sola. Baloki papa. Baloka ngana. Baloki.
balokanga nde mpona zala mbongo ebele. Yango uti soki na monde nango yo boni boy papa na ngai. Balokanga nde mpona zala mbongo ebele. Ko ba mvutuma te. Eza chance mpona yo. Merci, mais aura-t-elle vie? Aura-t-elle vie donc on peut gagner soutien à vie na yo. On voit que chance kaka moko perdre yango. On sait qui hein? Aura-t-elle vie? Aura-t-elle vie ni papa? N'importe quoi. Kuna na kufinga yo bien te yakao. Pauvre, malheureux. Kuezo kata na kisasa pona solo nzoto na yo. Oye bien on expliquer yo. Tina e pa nini yo ya kofana na domase. Non, et puis na porte ya lupango na ngai. Asima ela nzoto. Osibi na nzoto koma. Na azokosa papa ngana na nazoleka. Nena lo babo munoko no solo. Faut pas sala nga opération zolo na Guantanamo. Comment? Et pa nini domase. Le kawa. Na no yako na oche bang ota fier ami mo. Yo za na posa bo moina yo. Mwana malheureux, pauvre. Na semaine moko aliaka 2 fois. Sur les soso et ça bonne année. Bon c'est pour la bonne année so ya bon profiter bo liaka ba soso. Kasi lo kasi ye obamala baleta malomele. Ngoma. Et puis bana balabala va mettre la balle. Na mona ba tiaka ba poto ba nzete. Place à poto nzete ba ko utiliser yo. Na ko bomisa yo ba ko mbome yo ba tia poto ba betele o balle. Aussi c'est le poso. Il fait ngoma. Domazé. Pourquoi? Biloko aboye. Hein? Yoko kufa na mai, bambisi ba kolia yo te. Mukele pona bambisi. Basi pela kolia ba tuna ba kolia yo te. Domazé ba nini ngeni? Oba nini? Est-ce que waza mutu? Bala kostola suna mutu, tena kostola suna mutu. Oh, eza nina. Yaka. Zona. C'est ba bandeli mukili, yo ba stalo formé. Na ba vote yo soko voter, vono ego contester. Pour ça quoi jouer à kicker. Ozana molimo te. Ta de comme ton nom soisa. Fou. Kosaka na ngate na ebisi, kosaka na ngaite. Mbala suka. Mukolo yo. Domazé. À moi. Assistance sur bilote za. Pour la kisayo. Kenga na zanga. Mukolo na mono so yena pango nanga na sombi essence. 20 litres, wa sopi na ndako ale, ba tumi ndako, na mwana su ndako angote. Ndeko zo bimawa, bunga libela. Webi solo yo tia autorisation de courant pendant 6 mois. Ba fusible sauté pour la présence na yo. C'est pas là, au besoin de la mboka moko ba RDC, et ça ba mboka solo. Yo na Paris, c'est ma peka oyo, ba immeuble go kweya. Tu rappelles la société non? Par réseau comme une antenne. Besoin de antenne. Et ça va sur le bassin ma péganabino. On sonne le téléphone, on sonne un moto bien té. Oh, bantenne. Oh, réseau satellite. Et ça va sur le bateau. Non, comme tu n'es pas été. Ça. Tonde botoni si batu papa bo eza bien tozo kusanga so. Na âge na yo, ba manki on lia ko kine no 11 te. Et pourtant, moi nga komi déjà na 2 553 maki. Bana zo bota. Amuta mon maota. Allez, efface-toi. Allez, fais ça. Va-t'en. Va-t'en. Les bâtiments aussi quand papa pour nous retrouver ça normal. Et l'homme on reproche. Non. Total panti. Yo kota. Mususu pe yo. Ataka. On va changer nga. Na bien, au moins ne ba somba ba makala. Yo ba ko etizo matabisa makala okepe. Sona nga oto. Zana. Bunga. Yo. Zaka bo impoli. Sansola oh ana akamona muta sumila bila ma.
Non, mais c'est mon suspect. Non, t'es. Chérie, ça Na ebani ndenge nini? Wewe ni robeta yo. T'es comment réfléchir en Wana so wana nani? Wana nani? Ozo sekanga. Ozo sekanga. Ozo sekisinga. Na ko sa suna mutute papa. Hein? Attends, mon ko sa suna mutute. Bon, tu n'apportes le pain. Ebani ndenge nini? Olembisila nganga na kuyamba boy. Olembisila nganga na boy. Ale mutute, mutebe. Olembisila. Tebe, na bien. Non, aza suspect. O so na fi wana ji wana muno bo so na fi mo yanga pe na selo bonako. Yaka. Bainde no sala na ko. Na bana ngo ko isanga na boy oh boni boy ko mo tata porte le pain. Bata quartier ba funda bisoti. Bata quartier ba kufunda. Buka lupango na ngai ba mo basimba kamo. Ko obima mo na obima te. Nani? Obima te wa. Ta wana so kengela. Sala. On met la salle là. Ah bien. Balabala za sunu mabanga te. Na ko bambo téléphone na ndimi na pelle vango. Na tizan le kwa libanga. Ah ma vendeur. Ah basta. Oui, non, c'est ça. Monsieur, non, ça arabi. Nous sommes là, mon ami. Donc, on se souvient le plan, madame Linda a dit la souris. Côté.